nde tozelokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci les amis, chers amis internautes de partout, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers notre site www.elengiacongo par rapport à vitesse à jeu. Donc Adam Suluzolo, moi na suka nzambe, yeso abota matike nga beno mabele, les qui aba Abraham, les qui aba tutu boye ba Eli par rapport à jeu. Adam Suluzolo, moi na suka nzambe. Dans le cadre toujours, il y a idéologie, il y a informer les téléspectateurs, nos chers amis internautes. Après le stress, l'église, Misala, Mboka Malili, surtout Mikolo Bozala, moins 4, moins 3, moins 2, par rapport à jeu. Je reçois pour vous un confrère avec Yende Tokosala analyse par rapport à sujet Nabiso Yalelo, toujours l'obéla. Affaire Atalaku na lingala na français to moderniser en moment muke to benga animation na kata musique congolaise, c'est-à-dire ba nyonso bo mesana ko benga ba animateur na lingala ba benga bango ba Atalaku. Avec mon confrère ndeto ko développer source ya animation congolaise ya ki Atalaku wana e uta wapi et puis na yé tokosola parce que yé azana na mboka o animation botama et puis azana historique wana vous allez pas imaginer mais ayebi yango toko développer na yé ndeko expliquer biso animation congolaise o ba animateur belé ya mboka Congo ba kokaka ngote na yamba ba animateur belé ba expliquer ngote mais avec confrère temaza chroniqueur lokolanga malgré ça ming du côté théâtre congolaise mais azan à côté musique a connaissance par rapport à l'animation et puis qui a talaku wana o to benga lelo ba talaku to yeba atalaku wana ezanini et puis utawapi et puis animation congolaise source nango ezate ezawapi par rapport to yebi fleuve Congo source nango na lwalaba to yebi surtout zobeta politique ya mboka to yebi to se référer pas ya vena biso Lumumba. Mais la musique, il peut référence aux alardons. J'aimerais saluer mon confrère Hervé Making of Congo Mikili. N'a profité vraiment, n'a pas sa patron. Il y a site Congo Mikili Mbote. Et Sika Zali vraiment. Yves Kabemba, le patron de Congo Mikili Mbote Belé. Je suis avec Hervé Obozo, découvrir déjà la caméra. Il y a Cédric Mouna, Hervé Making of bien habillé. L'homme noir. Mais c'est les noirs charismatiques biso na biso to benga les vieux bombas na biso yeyo na lobi on a micro oyo par rapport à ndé tozala na ye Hervé Making of. Bonjour mon frère. Bonjour Adam Suluzolo mwana suka ya Nzambe. Bonjour. Hervé Making of pour la première fois ngana yamba yo na site na biso et puis na émission nanga pour la première fois na yebi ke yo ochilanga ja micro. Mais nga lelo mba liboso na émission na puis na carrière na yamba doyen na biso bato ba banda net si wana bozala ba checker pete babino ba Hervé Making of bo bunda biso tozala te mais lelo quand même c'est un plaisir pour moi ya yamba yo na émission na nga to sur le pe marambutali musique impression non comme on a se déplacer na ko luka yo poto sola. Bon impression na nga vraiment na sepeli makasi na ndongo lukinga parce que eza malaya liboso que non ndeko na yo concert na yo obosala ne musala moko attendre nga micro parce que nga comme attendre à bato micro les lorsque ndé comme tour nanga donc on banga peut-être Adam so obungisa nga te taka mona nzambe sera betelio o benga ka fait faille donc ko risquer poko koya donc on a banga que non est-ce que Adam Selinga masolo nini autobeta nae donc là on a fandi nayoka o Adam Sayelinga pour notre cela mais merci vraiment na idée o penser nga pour na mukola lelo. Merci l'homme noir monsieur le noir vieux bombas na biso ya monde ya TV Hervé Making of soki to luka ki yo lelo tozaki na posa to parce que
avec mon émission, je reçois tout le monde. Je reçois les animateurs, les artistes, comédiens, musiciens. Mais tout le monde, tout ça, l'analyse. Dans le Cambo, il animation dans la musique congolaise. C'est-à-dire, tout y musique congolaise, c'est la rumba. Mais il sera un système, animation qui atala kuna lingala, qui atala, je le répète, qui atala kuna yoza natif ya commune ya Kitambo. Né grandi na Kitambo, oyebi makamona ndenge banda mbonda et tout. Il y a des gens qui ont musique tellement d'animateurs congolaises, ils ont répondre par rapport à la question de téléspectateurs, d'où vient ce qu'on appelle communément appelé atalaku na kata musique congolaise. Source nango et outil wapi soki tokoki koyeba historique au micro eza nango peno opalola na yo bandeko ba na poto partout dans le monde ba yo quand même. Tout message ko benga bongo ngala za tala ko pa wera ngala za tala ko pa jibe ngala za tala ko pa kofi nga pa bill nga pa boy nga pa waze quoi mais atalaku ezanine. Bon, en vrai dire vraiment atalaku ezelo moko ongana yebi parce que na fin na ba kulu tebele ya Kitambo lokola ba vena biso bangabudela ba vena biso lokola ba dede lokola vena biso nani vio na nazasko na Angola basé belé vraiment to fond na ba tout à l'heure avait dit tout à l'heure voilà merci pour nous rappeler la combo donc vient dit tout à l'heure en Angola donc avait Doudou nono atalaku donc to fond na trop na bango animation donc d'abord et outil na mbonda moko bozaka na Kitambo parce que Kitambo tozaki na système ya dembonda tozaki na mbonda o bando benga Odéon et en même temps mbonda moko tozaki na Kitambo bando benga ngo arumbaya donc arumbaya zaki mbonda moko zaki ya ba ekolo oyo utangola ya na Congo ba benga souvent bazombo ezalaki bando beta ba rythme ya bazombo mais bando binisa bato parce que tangu bandeko wana oyo ya nini oyo ya Odéon bandeko Odéon sko bango bazalaki kobeta système moko ozara kala ezara rythme ya baumbu baumbu eza ekolo moko na kata mboko kati ya ville Kinshasa ezara ekolo ya baumbu so tali neti ve na biso Doudou aza muumbu nani Doudou Kibinda non atalaku ya Zaiko non aza muumbu te mais le gars mwana Kitambo abana fréquenter trop ba vie na ye ba petit na ye ya Odéon yepe a s'intégraki na kati pe ya Odéon ozomona tonga s'intégrer na kati Odéon à partir ya Odéon nde e ko sala lelo ba animateur ba talaku ba koma tellement valorisé na kati ya musique bon kokoma la ki atalaku wana ezaki ke période moko boye omoni ton ba room ezobima nango so tali banzembo akala otala ba OK jazz ozotala ba banzimbo mususu ba Zaiko o série Zaiko zaka na ba papa wemba animation ezalaka te ozo sentir c'est ben ezobeta mais mutorobwaka azate bon biso na Kitambo na ndenge na ebeli Odéon pona ozala animateur pono zala o babengi atalaku mama atalaku nyakese pono za atalaku il faut bobeta o babengaka kichaka marikas donc un bon atalaku il faut bobeta marikas parce que soteli batalaku lelo babwakisa kichaka mais na Odéon e banai conformer batu na kobeta kichaka pe na ndenge ya kobwakela donc on a yebi étant que je suis natif de Kitambo Odéon ne mutu et salike lelo animation ekota parce que tant Zaiko aye kobimisa bakri na ye tant ayo boaka bakri na ye dans l'époque ezalaki ba vena so ba Doudou kuta kutu petit par rapport ya Doudou Kibinda te bébé kutu pardon bébé donc bébé za leki ya nani ya ve wazan Angola nani dit tout à l'heure voilà parce que c'est dit tout à l'heure qui était parmi bato liboso o babandi animation parce que dit tout à l'heure aza muumbu yene mutu babanda ko sangana wana Zaiko tongo timbelié
keno na kitambo za na mbunda moko bosoke zo beta ata yo wenge ata yo zaiko oyo tia libaya na kitambo batu ba oyati natezo comprendre ngala o nga zaiko o ngai oke jazz oye na kitambo soki odeyon zo beta okoyati donc batu ba oya wana ti donc à partir wana zaiko tonga comprendre ki azwa ki veut dit tout à l'heure ton veut du tala a sali ke déplacement na ya kene bangola muta remplacer ke petit na yena ni bébé ton bébé ya remplacer bébé ce qu'on remplacer ton zaiko et ya ko kabwana parce que zaiko ton kabwani nono abano betara ki tsaka ve nono tala abano betara ki tsaka na zaiko ozomona obeta ki tsaka mais azaki vraiment ko o abengaka soka tala ko boaki yo zaiko ko accompagner tangu via longwe zaiko kabwani après ba bébé ba kei na zaiko famille adel ba ke sala bangona bangabu ba bazui bangona bangabu dela parce que ngabu dela na soro moni on dit mateke non ce sont des pivots au ba ma animation na kitambo mais lelo na kitambo lelo ekomi n'importe qui a bien animation te ceux qui karabwa qui 2-3 mots ba benga kominani atalako. Merci Hervé Mekinghoff na ko éclaircir biso donc si on comprend bien moi avec ba téléspectateurs na ba internautes ba otala biso à travers le monde on compris que animation auto benga atalako lelo na mboka Congo source nango eza na kitambo na Odéon orchestre on a eza ti lelo orchestre on a Odéon ti lelo ezali Odéon ti lelo ezali parce que mutazo kambo Odéon ezali ngabudela ngabudela pas zali ngabudela ti lelo ezali mais au monitangu na loko de nozaki na dembonda arumbaya na Odéon arumbaya peza ti lelo arumbaya ezali parce que arumbaya ezaki ndenini arumbaya bango banobeta ba rythme ya bazombo Odéon banobeta ba rythme ya ba nani ya ba umbu ozomona parce que ton bango bazobeta ton Odéon zobeta arumba ezobeta ezali lokola neti demonda moko bozana commune moko ce ezobeta moi rivalité et bano rozala so tali bien c'est qui en plus nani oyo veju na mombafu je na pese moto place azali veju na mombafu ye auti na arumbaya auti na Odéon te ozomona c'est un peu différent veju na auti na arumbaya mais ton veju no akenaki na Empire Bakuba ba solistaka veju na te ba solistaka grand frère na ye ozomprendre grand frère na ye abeta mbunda na banobeta mbunde pa tchala mona abeta pe mbunde pa madilu comme nezo échappenga yende ozomprendre azwa petit na kami lokanga la za trop kotambunda na préféré petit na ngai abwaka kape asala babiloko yo aya a seconde bino côté wana yomoni keno juna mombafu aya Empire Bakuba ozomona Hervé Mekinghoff question moko bato pe balinga bayeba vraiment parce que toloba ngo kaka toyeba raté par rapport ya jeu kombo oyo ya atalaku donc atalaku wana eza kombo ya cri kombo ya orchestre kombo ya mutu kombo donc tobengaka lelo mutu asalaka animation abwakaka na orchestre mo babenga atalaku wana source nango donc po ebotama wapi et puis euta wapi kombo ya atalaku au moins temps là non avant na expliquer na mona bwaka crime boy atalaku mama atalaku niagese donc on a avait dit tout à l'heure azanangola pe bon wana ezalaki refrain soki ndeti nini ezobeta non soki nini Odéon ezobeta omonde tezake non bozobeta boyembi esengi ke non bokota nzembo mususu boluka refrain à partir ya refrain wana babandesko kokitela wana atalaku mama atalaku wana oyoka bamarekasi na bango ezobeta ozoka ngongi ezobeta ndeti lelo tokomomona epa wera ngongi ezonga et pas fali ngongi ezali kembe ozomprendre nango
et pas papa oyemba kutu kolobate et pas papa oyemba ngonga ezalaka déjà nini ope oyo babenga nini oyo komona ngo ezokima lokole pas papa oyemba ezalaka déjà ozomona sikoyo bango sikoyo baye kozonga na baimage wana to bacomprendre que valeur ya biloko wana mais atalaku ezalaki cri oyo ezalaki na kati ya Odéon ozomona ezalaki cri ezalaki na kati ya Odéon oyo to aza na poto abika amona kitambo oyo akocontredire nga na yebi te ozomprendre cri wana atalaku mama atalaku nyekese ezalaki passage na kati ya Odéon na sens que mutasalango bon eza bon en vrai dire mutasalango na ko yeba te parce que c'est rana tous no bana mais tu dis que non ba vie bazo betango mais tu dis que non parmi icône na bango c'était vieux du total ozomona ton ba vie du total ba bimi ba nono atalaku ba yeba bimi ba juna mumbafu ba bimi ozomona yango na osenga que non normalement il faut pas meka ko valoriser côté ba animation animateur c'est pas dire que non nenge venanga bout de la lobare non au moins animateur ali loka ganga yoke loko eloko ni toroyoka. On va arriver là-bas nga lingi vraiment ngana yo na ba téléspectateurs ba otala biso do ba chers internautes ba fidèles na biso ba otala biso ba comprendre vraiment na molai nyoso ndenge tozo limbola makambo oyo olobi atalaku ezana eza kombo ya mutu te mais kombo yo ya passage to cri to cadence mo rythme mo bo pona ko sala transition voilà sikoyo mutu ali boso donc premier animateur avant tout mona lelo ba tutu kaluji baya ba bandeko nyoso yebi ya animation baya ba Bill Clinton baya lelo premier animateur au pena banda pena que non animation na musique congolaise premier au banda ko boire kamutali boso na animation na musique congolaise ezanani kavio wa kinangola vena so kinangola dit total si je comprends bien so su crimo ba boire dit total mama mon maman au moins non eza ba référence na raison que c'est que non au moins kokota et kokota c'est mon vieux de Kitambo. Afin il avait nous bien chic de l'Ofoy. Aebi azana chic de l'Ofoy. Vu un kokota. Sortali un album où il y a Pentagone. L'album à Pentagone. Oya Wenge. Bon, ne va le musicien Nzembo. Mais sortali Nzembo wana tia Nzembo utana Odéon. Mama yeye. Amakinu madile. Yakopesa mbongo. Tu vois, ça ba rythme ba umbu. Ozomona amakinu madile yakope sambongo. Ozomprona azwango na orchestre ya Kitambo. Donc ça dit quoi? Azalaki parmi bato bazaki na Odéon. Ozomprona ngo tango akei apena ba vieti. Abike no via ba repesa ya biso ya palais. Mais nga côté kuna lokola animation so senga fo ezala, il faut na tsaba wana. Bon, celui qui va vivre à PCK ou à habité. Celui qui va vivre à Pimela ou à habité. Bon, ils sont grande surprise quand tout le monde a regardé, non? Pentagone et Bimi, bord Odéon na kati. Vous comprenez? En même temps, bah créer belém sous boire un bon monde, bah musicien, bah boire qui sali bah carton, bah crime sous ça bloc Odéon. Bah crime sous bon monde là. Excusez ça, bah crime sous Odéon. Sur le coup les élèves au mongo boy, oh bah repère sango valeur ti. Oh bah koko bimisango boyete. Sozu sous bord moko boye nabi na sala émission mona vela nga peka nga budela boro yo bila betaka na intervention rapide na nino na tangu wenge panzana ki intervention rapide boro mo be bila betaka boye animation liboso o bila betaka eza boro Odéon on comprend non eza boro Odéon mais on se peut là que un animateur Buaka. En plus animateur tango akala sur animateur azana lelo ça que non animateur azo matatonga comme seben lelo nzemo zo bet animateur amatarate mais na to ya kala tango ba chanteur ba telemi bango nyonso so baza 5 bazo sala cœur animateur aza pemeni ba tele micro azana ki chaka na ye na marakas na ye.
aza pe lokola muta telemi vraiment comme soldat vraiment mulongo na marakas na ye ozomona azobeta tonga comme place animation azobwaka na marakas na ye lelo tuna ba animateur na bazala nango ba misusu bazawana bazala nango modernisation non bozolo ba modernisation toboité avant au changer loko il faut ba non source nango pourquoi ezalaka bongo pour na yo lukosa nini au changer lelo par exemple moko tant maison mère bandako beta chant vraiment boye na podium babil tout bazaki sima mais on va non sentir que un moko seleo abimi liboso na kichaka sanini azobeta parce que hier amekako comprendre ngo qui animation il faut compagnon on a au moins une percussion on a babeta kawana et ça très important parce que on aime te permettre yo ozwa élan na ndenge yo sanini ya robwaka mais lelo ba animateur lelo e comme kaka ki non percussion ezate osuzuka kaka yokeloko eloko ni toroyoka ozomona Adam Suluzolo mwana suka nzambe ozomona. Merci Hervé Making of pour na ko expliquer biso marambo biso pe to yebaraté vraiment to ki na biso vraiment na monde que to lobby déjà marambo yo moi trop par rapport à refaire comprendre bandeko batala biso à partir de internet bandeko va comprendre animation utawa puis source nango na bato baya na animation na mboka ya Congo na musique auto bengi rumba na kata Congo Hervé Making of lelo s'il faut faire maintenant analyse du côté musique et pas la rumba mais analyse kaka côté animation et puis na qui atala Congo auto benga qui atala kwana so ko ça analyse na moins 2 minutes au kolo banine pour na ça moi critique côté animation. Bon en vrai dit vraiment animation c'est béba. Animation béba sozu ba sira ba vient na biso wana ozo sentir que animation za na ba insanité té. Ozo bon sira ba vient. Mais non yozo bo insanité ozo na marakas té ozo na gichaka té moye o accompagner salité no wana bien ezate. Ozo mona bango zaki tonga zo bo kasimbi gichaka pe azo bo azo pesa message. Ozo sentir que non message ça que et loko tozo sala yango tozo nango besoin pour tout luka venir à lobby animation lobby ezalaka bon mais animation le comme que soro bois kinde bêtise bor no simbi bor ok ça peut moi 2-3 cris à kala oh yebi que na bêtise bon ba cri kala bon heureusement pas brixement dans ces documents tagi moi na muteko ta ba cri wana oga oyebi obatuno so bayebi bon na zaiko ba cri ya avait nani vie non ekimi vraiment ba cri zebelo vie non boaka ba cri zebelo vie du tout à la boaka et zebelé même so tali souvenir na ngajuna mumbafu ba cri aboaka na nino et pas pépé calé ba cri zebelé mais on sentir insanité zati. Hervé Making of lelo Tutu Kaluji mon premier a comme référence dans la musique congolaise parce que tant que na ndombolo lelo musique congolaise elle a ta identité il y a musique congolaise vraiment bien musique ya ndombolo parce que Tutu Kaluji ayana cri na effort a beta ndombolo et kanga est-ce que sur le ça analyse muké par rapport il y a imposition on a Tutu Kaluji imposa na ba animateur bazo ya lelo est-ce que bako ko changer pendenge ya changer rapé ba donner la musique congolaise ezaka na ba komo ba bana bengango mais lelo ba bengango ndombolo pour Tutu Kaluji ya na ndombolo kanga lobby peut ko espérer que non to ko changer pesa su ndombolo te pour moi na moka na crime mo boye to animateur mo na crime mo boye et kangi pe ba changer pe identité la musique congolaise os espérer. Bon à vrai dire côté ya Tutu Kaluji rolo ke a imposer Tutu Kaluji imposante ndena waka bato alobako Tutu Kaluji mema koyemba na animation koyemba déjà zalaka na animation a imposer animation te alanda nde structure ya animation parce que azara pemeni ya kokota ozomprendre azali pemeni ya kokota
alandaki nde structure ya animation. Vous comprenez? Parce que Ekokota aza d'abord mwana ya Odéon. Tutu Kalouch aye wenge. Ayo kutana mbiyaka ya Odéon ozo konza wenge. Vous comprenez? Tant Tutu Kalouch aye alandika ka alignement. Za jour oyamba ngabudela on ressentir que kobwaka ngabudela tu olobaka non ah mais kobwaka Tutu Kalouch nga bwaka kati. Vous comprenez? Au moins qu'on s'imposer ça c'est ça que non à côté là qui une opportunité il y a cri au il y a salaki. Vous comprenez? À côté une opportunité à sali cri et simbi cri et kangi. Au moins tu repères exemple net tu Fabrigas à salaki cri au bengi Yamado. Vous comprenez? Bon tu n'as non net na Yamado. N'as na genre net Yamado. Mais ça va même danse même dans ndenge moka. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui s'impose qui le barobenga non ah le musique congolais comme Yamado. Ozomona ce qui crie naie et s'impose qui. Mais le col a crié à Tutu Kalouchi et s'impose qui na moment wana. Si le loba longola ngote. Non, yambi katite et s'impose. On n'a pas sur l'année. Nabi yete à s'imposer mais crie ne mutu et s'imposer. Cri mutabwa ga ngo zali Tutu Kalouchi. C'était crie ne mutu s'imposer. Mais alignement au bois gané zara ya Odéon. On va dire ce que quand ça sonne ni c'est là. Ndombole ndombolo. So su même rythme non na ngona mbonde zara ndenge moko. Ozomona. Zara ndenge moko na mbonda. Donc on change rien na mbonda. Ozomona. Mais lorsque c'est imposé et ça rythme o ya beti cri o ya boaki. Le grand à moment wana Thérèse ala nango vite. Batu alukaki ba c'est kokotisa. Pe na moment wana danse ezalaki pe kaka moko na Congo. Et pas grand mopa au contre akora. Abora ki ndombolo mais na jara ndombolo te mais babina ki danse nini ndombolo. Ozomona tout le monde babini danse ndombolo mais cri ndombolo te. Ozomona yobi que non eza a s'imposer qui na cri na danse. On a avantage à talako. Un talako so sali cri. Il faut ça la on peut danser nango. Pour nous le go s'imposer. Parce que à talako mususu ayaka ayena cri mais bazui maître chorégraphe a salé lango danse. Mon sentir cri on a danse nango et se marier mais et ça vraiment ndenge morote. Ozomona. Donc on a dit que non, Tutu Kalouchi a s'imposer mais cri ne mutu et s'imposa. Merci Hervé Making-of, je crois Topaloli Namolaïnyo sur Maramboyo. Je crois droit de réponse pour les animateurs, ils ont obligatoire sur Monique ou les capots contredire Makambo Hervé Making-of étant que chroniqueur à sa analyse. Au moni le long a remarqué tout à trop dans la TVA. Tout le monde a trop dans la TV que et comme que non, mutasali moi crimo boé et sali succès à une année 2 ans, baye balade sur brassard. Ex Moutolati Brassard. Na Moutolati si Brassard. Ex Bokina école de formation et animation. Tout ça na lobeli mutute. Na tuni kaka. Lobeli na parce que na ebi muto ala tsaba Brassard. Na tuni. Na lopes exemple. Na muto bala tsaba Brassard nga na ebi. Tuni. Nga la lobby. Hein? Na muto mimona ke aza danger na ba animateur. Est-ce que aucun recyclage n'école animation? Aux comprenons. Au moins la sens nini. Au moins en pleine animation et yé koma tant wenge kabwani. Tous à la claire place wana. Tant wenge kabwani nde to momona ba plein ba animateur ba bimi et belé. Aux comprenons. C'est pas dit que non aux animateurs. Il faut ba d'origine na yo source ya musalo sala pe oké okomi tina coin wana. Nabi krimo boye e boka mape na maison mère krinino yo Kotiko, obika Kotiko la koma mutu. J'ai moto ane na kitambo. Moi la vie sabu. Bango bazana mbuno na mbisio arumbaya. Bango bakolo bakri wana mususu ki Kotiko. Alela ba momi Kotiko e utina arumbaya. Nazo komona. Eza bakri oyo batambonda ne mutu basalaka. Yami koyimbiko. Ngala bisio. Eza bloka mbunda. Même Krimobo oyo nani venamso Kester que son âme repose en paix. Krimobo Kester a beta boye.
et ça la rappelle succès boy cri wana muta la mogos te kila te mususu avant ba kenobeta Zénith Kilwanzenza voilà te kilban voilà kilbanzenza na chakuli bondas bon eza cri moko boy cri ngozo yo te mususu to les gars bon cri wana muta pesango nani vio nani yo te dit tout à l'heure ngabudela vient là muta pesa cri wala pe muta boka ngo amiyebi ke no cri na zongo panani et pas vanga vient ngabudela ozomona omona kitambo se kwana kitambo tozana ba mbundiste bazali bato babetaka mbonda sozu ba manzeku babimi na formation ya Odéon ozomprendre ozu vieux mo babeta sumbunda na Zaïko azu formation na Odéon ozomona donc Odéon est formé catégorie ya batutu ole ba se retrouver dans le monde musical yango na lobi ke non yo bimi ogangi ke yo za danger yo bimi ogangi ke non nga na baptiser batu mais est-ce que au leka une école de formation il y a animation tout ça un peu clair place wana école de formation ça il y a une école de formation oye moi tourne na ninoti na Odéon oye moi tourne na Odéon balaki sonne babeta marakas balaki sonne nga orienté cri ozomona donc on a second dans le bibongo ça par rapport que il y a bateau bazo ça l'animation ba me comprendre que animation eza et loko oyo mutu akoki ko négliger ngote parce que eze loko oyo bakolo bakulutu o basala batiki nzela bino baleka lelo bozolanda mais à condition il faut que tout tourne kozonga non on passe exemple excusez Adams lelo za animateur aux chroniqueur pardon aux chroniqueur lelo tout le monde sabe émission ba net mamutu est-ce que nengo sala rabo to yebi ke emo po kangama na bakulutu mususu o babanda musalo liboso na yo osolola na bango opanga na bango kulutu musako tala obeti boko boye oyoyo kisiye atali yo abike non petit no moni boko ndo beti felo me mango boye parce que bango nde ba yebi nenga animation ezali ozomona à partir à wana tongo zui conseil wana oyo baninga okende donc ngana lo bangana ba animateur sobi goza animateur ozobwaka na yo kobwaka c'est pas mal yo belelo bako mano pa animateur obwaki na ope mais faut ba d'origine na yo zapi ya na biki na émission no oyo soko luki bango nyonso so bazui chance à ta l'émission te ba yebi d'origine avant place ba bandelité oyo kaka balobara moko o ngala na sepelaka na ve nanga nona tala ko pona nona tala ko yebana na sepela la ve nanga inani Juna Mumbafu pona Juna Mumbafu ayebana avant Juna avant non ezalaka na bato bazalaka déjà parce que pourquoi luka yeba bato wana ti ata de vie boete mais oyeba ta histoire na yo ozomona parce que mutu soka zo sala science avant ça là bon non ça net mutu chimiste avant sangisa nini ba olati non ba chimiste mo kala ba sangisa produit et salarié loko boy donc avant yo ba no sangisa il faut ba non bato ba bandaka so yebi bango et pe so chance ya koluka o sala o ya yo lelo c'est que fait dire moi. Merci, je crois ça est fini pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous Hervé Making of confrère Congo Mikili le loto yambié na version analyste du côté animation Otobengi qui a talaku alimbo libiso soki omonique émission oyo et c'est périsio au contacter biso droit de réponse obligé na bande ko tout ba koleka po ba contredire to ba encourager to ba zana liloba ya koloba par rapport à maïto paloli awa ngai na confrère nga Hervé Making of ba animateur ya mboka Congo omonique falo le ka défendre musala na yo par rapport au Hervé à lobby. Contactez biso numéro na biso yango eza affiché wana to sola na biso Hervé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Quelques mots na ba batalio et puis ndé zalaka ba staff na yo ya poto to sisa na biso élément au moins de 3 personnes. Ouais, merci beaucoup madame bato bazana bango belé mais ngala lo bagana bato balandinga na lobby o esinga ki Adam Satuna na répondre peu aussi ngifana sanini na répondre parce que bandeko ba sa musala mais souci na ngeza ki faut ba origine faut ba source na base
yango na web sarara na Aigle de Berlin yo mo yebi ba masolo donc na bazizi ya de koko bakembo ya baya tete bakembo ba Cynthia Mbasi babi mo sa pasteur ba Anna Bichilwa lwa balobi mo sa pembe na kati ba Londres wana donc na web sabango akeno tozala ki wana pona to meka ko expliquer bandeko ba meka ko comprendre place animation lokola ba papi keleke le même nzambe lokola ba jibe kumaluta de pétrolier de Dallas balobi soki carburé zayo tadams na mutuka so bengi jibe kumaluta carburant Dallas fotia na kati mutuka donc yaza mystique ama mystique donc c'est un gars que j'aime beaucoup donc ba double H ba Ondei Diantete ba Hélène Diantete ba Gypsy donc bango vraiment bato bazala wana pour soutenir making of mais oya Monique maloba na lobby alingi ameka ko répondre nga par rapport ya mamuna lobby so Monique est blessé tongo ba ke no pe sa remarque peut-être Robin Adams aux yeux Adams cité bako contacter nga peut Adams oui bako contacter nga na numéro oyo plus 243 84 47 45 188 84 47 45 188 le sobo bengi numéro wana bozoyer moko Hervé making of donc talara na Congo mi ki ba benga nga double cabine ayo benga montamoindo mais kuna je suis double cabine mais pour l'instant Yves Kabemba a baptisé na kombo ya Koko donc na PCP mbote na maman Ngalou donc maman oya botela biso mon boss que j'aime beaucoup Yves Kabemba ataba kalizo zala ataba ba mabezo zala nazala kawana kaka pona soutenir bana nae pona musale kende liboso merci Adam Suluzolo yope na sengi yope ke musale kende liboso ngape keba kala trotte pe na ola Adam Brassara merci donc à la trotte émission vraiment na hier Adams Brassard tolanda taba to balati sarati ngape na lati si pa Adams Brassard eza bongo te talara koko na umeli na masolo merci je crois moi avec Cédric Mouna l'artiste tout ça babi et sika ya mibiso vraiment sika ya bien et pas ya Karine et balé balobi ba masolo to betana ba Karine et balé na ba Kongo mikili na bi ke bana poto belé boyebi kombo wana Karine et balé na bi ba sero wana ton making of banaki ko babi ke Kongo mikili font la ba porte belé na ba te belé Karine et balé bien que Kongo mikili font la ba porte belé yango za palais moko boye o abi ke eza gaillard et ambara ngo batunyo surtout donc on est là. Merci. Donc tu sais pas Karine et balé tu yo les rara moi tour Adam Sabenga qui tokutanawa tu dis qu'après awa Karine on sala moi j'ai mon beau. Merci Hervé making of merci Karine et balé mondial et balé Congo Karine et balé. Merci Cédric et Mouna l'artiste pour les images. Je crois aussi Sinabiso Anel Kabafossette depuis Paris. Rihanna Domingo, Maman Lopango depuis Paris. Sifa Petite à quartier. Karine et balé, je répète encore une fois. Stafo Bana Poto Sobo Uti Nabino de Boyara Yaranabino Awa. Les Anango Awa. Les Anango Pena Awa. Oyena Pena Boy Ozano Pena. Bien arrivé, bien réussi. Bien. Accueil, écoute tout le bon parce qu'elle est gentille. Nabatunaye, Ndezalaga, Cédric Mounana Sissanangana yo vraiment. JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. Mokonzaba Jordan et va lobby déjà. La salle a sous commentaire par rapport à ma maman. Kumaluta dans le barrage que Moutuka Dams Mikolo est embolate. Il y a un problème quand il y a carburant. Donc sur le carburant Dallas, Moutuka n'est emboli. Donc Karine Balé, Aïbi Mama Sola Congo Mikili. Donc Sifa, la petite à quartier. Adams, la petite à quartier. Mais on a la petite à Yembotit. Mère. Na pesi era mboti. Madame Nanga. Na pesi mbote. Madame Adams. Balobi yazali Eve Adams. Pour Adams azali mwana Yasuka. Mwana liboso zara Ada. Yasuka pekara Ada. Tu Yasuka kaka Ada. Donc je salue notre bébé Grayson. Donc yango na quoi. Na maman na biso la tiba vert kuna na la pia mbote. Comment on maman? Babi Liwa. Babi métis noir Irsile Niwa donc balobi moi ça moindo yangolo
donc voilà. Merci, merci Ange Ngoyi, merci par rapport à G Nabwakio des Alarara. Nasisi Nanga Cédric Mouna, Nasisi vraiment Yulia Samba Panache depuis Paris. Napesi Soussou, Esta, je sais que les nationalistes Mokonzaba Viviane au Stud des Alarara. Napesi Bijumbo Melise Mboma, Wabasser Nanga depuis Paris, Château Rouge. Il y a Lolo la Congolais, Yama Lolo, Loris la Congolaise Mbote Bele Mama. Merci, Maman Botangaiko, Maman Fatoubouk Demol, na Montréal. Maman Yoyebi, par rapport à G, des Alarara, n'a pas si sous bébé Grayson, bébé British, mon fils que j'aime beaucoup, bah gros bisous, n'a pas si Batoutou, Mbote, Jibe Koumalouta, je répète, tout ça rende Tolobaki, n'a pas si sous moi si à Cédric Mouna Mbote, ici Gazali. La PC patron ya Hervé Making of Yves Kabimba Mbote Belé Anel Kaba Fosset Mbote na Paris wana Joël la Fleur Bijou Embi aux Bleu na PC Mbote na sisi nanga Cédric Elonia Sila te Karine Balé na sisi na yo check merci. Salanda tozoloko ta papier elenga Congo Glodidi Asika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.